bonsoir na bande ko nyonso o bolandaka malolo ça dépend ya RKK o ko kutana émission ya femme sage tika nzamba lola wa pesa ka pema a continuer ko pesa pema tika nzamba lola pesa ka kimia a continuer ko pesa o kimia pe o umela na sa mokili yo a bonne santé za la partage na yo merci beaucoup na bande ko bazo comprendre maman la ngaye bon mo benga asu maman de ta fufu te naza maman de ta fufu te ba stratégie nde il faut ezala ba stratégie il faut ezala yango nde simba mabala yango nde sala mabala oso comprendre comment la maman de ta fufu te comment la maman Lorraine Mbala lokola maman Lorraine Mbala ezaka mulai yango na kata kaka na malolo bana na nga nyonso ya femme sage babenga nga malolo et comme ina famille mo bakomo benga nga malolo bokombo kitoko wa nzamba lola nzeta fufu merci beaucoup na bato baza na vision bato baza na vision abisinga malolo ngai ata fu mobile nga liaka fufu te mais nga na commission ka ya ngai kondima na ngai nde omoni kondima za lokoni nga naza biloko na lambi kondima za lokola biloko nga na lambi sikoyo ezo dépendre na sani oyo oyela nga ponga la tiolo biloko kondimeza bongo soko elinga sana salite nga pe na tiolo ka biloko na sana salite mais soko elinga sanya propre ozo biloko ki oliemba la moko kondima na yo kaka ndenge osala eza na ba 4 sortes ya ba vede na kati ya Bible ba bika bango nyonso nzela moko te nga na kamo bato balobaka huile d'olive soko za la vision te tika bato baza la vision baza la révélation basa makambo na bango yo soki osalelaka nzambe na yo car au nom de Jésus-Christ c'est un problème t ba on peut passer au nom de Jésus-Christ likona ba basi oui likona ba basi mungu eza révélation na bango tout ça ni saraté eza na batu misusu Yesu Masia asimba kite ba bikaki eza na batu misusu Yesu Masia esengela ka sopaso inaye asala poto atia na misu donc eza na makambo ebele nza bikisa ndenge moko te na Bible to tika ko confondre makambo to tika ko confondre makambo yo soko za na vision c'est la nzambe la vision oyo za nango biso pe bata ba révélation to sala nzambe ba révélation to za nango merci beaucoup le bande konyoso o bozora te ko landa malolo kuna na mona mama Laure Matondo en tout cas maman Laure Matondo so mériter ka mbambote tant on se fona pesa ko ka mbote na ba femme sage nyonso Natacha Ngengo bientôt là en une émission à Sika rubrique à Sika pasteur et son ministère pour mon spot n'est pas gagné calon calamité tout s'abonner tout aimer tout partager ma commentaire ma critique et ça très important nous êtes fort besoin mona ce qu'on a là il en a maman ce qu'on ça na ya kala oyo changer somba Sika ba maman la ngai somba Sika o mona o esa vie nous êtes fufunde makambo ba secret vandia wa mama libala esimba mi pe na losambo oza déjà mwasa losambo oza mwasa losambo oza mwasa travaillaka oza mwasa sala marambo belé likona ngo ba sanze tafu likona ngo ba kisanze tafu ba mama basi ya mabala eza pona ba jeune fille te eza pona ba fiancé te eza pona ba femme mariée oh déjà baza na kati soki yo sombi yango obike na omema ngo na ndako libala na ngai problème te mama révélation na yo kaka ndenge ozozelaka makambo yango soko bina somba ya ngai na batela yango to na okenda pa libala na ki osalela yango okesalela yango eya problème te soma nzeta fufu na yo benanga na biso lolenge ni makambo ekosala kati na nzeta fufu ozomona eza na ba stratégie eza na makambo ebele eza na kati ya nzeta fufu mama boko rate ba mama boko rate mama bu eza na mama Lorraine Mbala na binga na kolite na ba femme mariée toza na ba nzeta fufu toza na ba biki mama ba biki ozomona ka ba biki kaka ba biki eza ba rôle nango nzeta fufu eza na rôle nango biki pesa na rôle nango bombo pesa na rôle nango nyonso eza na rôle nango ba mama tokomona na TV makambo ezoleka mama yaka nga nazokangola mari de nuit ba mama poni bozopesa ka confiance na ba escroc boye ba escroc de bopesa ba confiance mari de nuit yokana mari de nuit asa esprit mari de notre esprit siko yo ndenge nini ozokende kobimisa mutu mari de nuit siko sanganga siko sandoki
lakisa mutu nzambe lakisa mutu nzambe mutu wana ndenge oyeba ndenge ni osala aluka délivrance na ye yo bateke yaka délivrance na obibisa mutu mari de nuit naza na kisu elongolaka blocage kandoki sikotonga na leki na ngana nzeta funa nga oyeba basekret nini eza bozolinga te kaka bafantige nde bopesa bango confiance eya foti na bino te mopepe péri par manque de connaissance libala oyo tozomona eza baréalité ebele libala oyo tozomona oyo bapapa bazozwaka so babika mikolo soli afumbwa osadiarwa lokute mponi mikolo solala kolamuka kasi mokomosu mpe lala banga nalembi kolamuka te nalalanga libela ntango ozolala ozolamuka ezaka ndenge moko fumbwa siko bamama mpo papa loba mikolo so fumbwa te lelo pesa gwa fumbwa lobo peseli ye gu ya matembele lobi kuno pesi ponda limbondo ngani ponda limbondo na matembele eza lelo mosusu ponda limbondo eza na gu nango matembele pesa na gu nango ngai pesa na gu nango soso pesa na gu nango il faut que kuna bagule ebimisaka ti yo liboki emesalaka gu ka fumbwa papa bazolemba te mama papa zolemba fo pesaka lelo opesi fumbwa lobi kuno opesi pondu lobi kuno mamike ngai lobi kuno mamike soso lobi kuno mamike yo likona ngo teta malola za ba race nyonso malola za na race nyonso ministère eza mukiete taka ndetse ba opesa ba révélation omona taka ndetse ba opesa ba révélation ya onzamba lola kotala ka malola ndazabwe kamata bisu koloza bisu po bino boko raté makambo eza nzeta fufu sokolote nani misusu yango nga na oloba ko mabala na bino en tout cas divorce mo pesa on bail mabala na bino divorce faza musika ya bino faza la coller serré cimenté donc ya bino ne ba femme sage bozawa ne faut bozala ema makangaka ema tikaka te eba mama poni mibana no bakobota libanda bosa ba stratégie malolo malamu te fo ya bino libanda fo sa bitabe ameki penda lobi te ngamo bosa zokosa bato akepe na hotel wo afuti pe mbongo wo bakepe na chambre wo mama kuna wo papa penda longoli coupe pantalon wo ameki sikwa simba la musique akokitsa la musique ekiti pe siko papa telema kiu bitabe papa ko bouger ko beta mbata côté maté c'est ça oh la femme sage ako sala effort papa kuna côté maté abazo le makamni o salinga bitabe penza songi mwana bébé mwana na leki na circoncision te faut ya yo libanda saka bongo nazo beta sete ba mama to leli mingi solution ya ngoyo nga na solution te mutu azakati nanga naza solution pesa o apesa nga ba stratégie o alakisa ngo lolenge ni minza ona ko tambisa ngo yango ba stratégie so yaka air nyonso ezaki ndokite bino loko liboma bino ezani o eza masumu bozo sala o eza lisumu te bo komisa o lisumu mabe na bino siko yangwana o eza lisumu tende bo samba yo to benga nganga wana dimanche au église samedi yo no zaki na tête oza marié te mais samedi na tête yo kasi no kena na tête wana eza lisumu te lisumu osumuki parce que oza marié te siko oya ngai ka bino ba ndoki nde bo benga nga kisi parce que toza na poto sunga malola za ba stratégie okola pesai so on comprendre ka malolo libala no top to lembi pe ba homme marié ki ndumbe leki foto kata bango hémorragie ki ndumba wana foto kata ngo oso pena pilipili otie kuna na biki wana pilipili ya molimo ake kuna eko swaye kaka na wako tema te bolo lenge nini tango alati bilamba songi na ndako afungoli porte amonika yo talala na kuna pe likemba apesa nga amen pona continuer amen yo lembisinga pesa nga amen makasi nzamba pambola yo kuna pena sala beti mbata ko tema te alati bilamba tikala songela ka madame mon épouse nasongela madame mon épouse aye perdu pe mutukanya kumbia aye akoti afungola ka porte bo misuno kabo tadada azongi ba moko
makambo osalinga ah nakangi yo maman bisika nakangi yo prochaine émission ozala jamais déçu tout s'abonner tu aimer tout partager maman Lorraine Mbala ana ba solution pesanga confiance ozala jamais déçu tout sangana ba femme sage ba femme mariée tout sangana tout lité pour qu'il nous ba homme marié et si là bye bye.